bomona na Goma na Bukavana baina bako kumbela bino te boyebi répétition ana suna makambo kolobela bino te pona bango tokoloba pe lisusu te aventurier moko boye conglomérat des aventuriers au musée Kabila à son époque à qualifiaka AFDEL o bana bangana AFCM 23 eza AFDEL Kagame na minute azolela Kagame FCM bino ke tiseke da teka azara o teka bizarre chauffeur à taxi mais les lots Kagame a remis combien de tiseke de keno aza manipulateur a manipulé monde entier communauté internationale mobima manipulé a manipulé organisme nyonso ya sous-région a manipulé batu nyonso bakomi contre ye Kagame bakote sikoyo nzonga ndeki Tshisekedi sumpe a manipulé ba chaîne américaine bisi wana oyo ba bimisi siko bolumbu na ya infiltration ya Congo Polo Kagame ngala prometa ki bino ba walanda ki ngai par rapport à masolo prophète Moïse Nyengele na ebisa ki bino ke tango si fweni lokuta ya mutu ezosi la sikoyo lokuta wakosaki na peuple congolais wa manipulaki monde entier yenda za kokosa batu nzembo ka moko betaka depuis 94 kaka nzembo wana lelo tosuki wapi kaka nzembo wana mama yo le Congo ne tombera jamais yambala oyo tozana Redi Amis artiste ya mboka le 12 juillet 2025 bana poto ozanga te na kati ya Oasis ozaka na France ozaka na Italie ozaka na Australie ozaka na Hollande poto mobimba rendez-vous ezaka moko na kati ya Oasis avec Redi Amis Bendele Koyate le 12 juillet 2025 rendez-vous bobo sanate ezali kamba mabele avec Redi Amis kamba mabele Bendele Koyate bana poto Bendele Koyate libala tuna sango mama eyokani tindika télévision bienvenue na bana monde entier bienvenue na ba congolais nyonso oyo baza ya bonne qualité o baza na bolingo ya Congo na ya ba congolais ngana tondi bino botondi merci encore une fois parce que la confiance bozo continuer ko pesa biso et biso pe à notre tour tout continuer ko pesa la même confiance merci na Junior Kapaya la et puis na Rife qui sombe ya ba Rife donc la grande équipe ya tindika magazine amino toujours avec Saint Thomas ndenge na lobaka soro monité kondimate magazine yango yo ngape ngayo bozo kanini bozo comprendre nini parce que mokili ezoningana Fachi Beton, azo bétonné makambu, azo bétonné batou. Pour mon surprise. Dieu est au contrôle. Merci aussi à Felimbi depuis Lubumbashi, sans oublier sa dame avec l'homme à chaque fois, base à Lubumbashi et Zapé à Hôtel et Mabalobi Mikolo, Bango Bazola, Napena Saint Thomas, Nanenga Mukete, et on est les autres CPDcepso, les autres ça a plaisir parce que Nzambe Azana contrôle, Azana Pesepso Makasi, to continue au salle la bino Musala Oyo, Biso Toponaki. Ma solo solo les eza ebele nayebi ke mama Yohan était depuis Bruxelles ntoko contredire ngai maman Boboto maman Yohan depuis Bruxelles sans oublier Venanga Tumba collège maman Laurence Léon Munzadi Rife Mayayos Baz Venangai depuis États-Unis Yomoko Ebi Baz Nangai ya munene soki bayoki o Yohana azotanga viena e viwana depuis state Maurice Toko toujours alors feuilleton IDPS batu ba makambo ezana nukubima après liwa ya wampanga bao balobi eza kabuya eza soupçon mais kabuya aza na présomption d'innocence déjà pourquoi tokati likambo nanu verdict ekoite kabuya aza na part na ye ya gestion ya parti ou le boutique est parti comme na deux têtes et division et bandi koluka ba mort d'homme mais tout ça koyoka ba version ko bimebele ya bato ba marché ya bato kokana mais ba maloba pe ya makasi ya minene wapanga ka basela tiki zaki combattant munene azalaki na oya ye makambu po bato musu ba yebaki pe yete mais loko nini ya wela parce que depuis Kabund
il y a vraiment na bango pépé là. Mais période en congrès, je me souviens encore Saint Thomas. Ah, wampanga ngai na sala na eba interview tanga aux États-Unis. Wampanga. Azaki toujours sans chaud. Yep na sans chaud na ye, izali ndenge na ye. Mais lelo ya ngwana bomisie, abimi martyr ya batu. Ba Jacob ya babimi ba sali ba vidéo ba bizaki ba liwa na bango. Pour ba yingo ba nyoki bimereki bango na chambre. Bon, tozo tala, tozo constater, biso tozo mona kaka main. Tolobaki na bino kenano bomoni te ba makambo bana kobima. Bitumba bomona ke bima kana parti ya IDPS. Ezalaka IDPS nous bazo combattre te. Ezalaka nde Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Béton. Mutoyo azotia batebele mal à l'aise. Mal à l'aise na classe politique, mal à l'aise na ba mafie, mal à l'aise na monde entier. Tokoloba, po ya koloba ezali tokolobelango. Junior Kapa ya tokolobela. Filimbi yaza na pointe na yebisi bino ke Lubumbashi tombe fois 1 million. Tozali. Alors, tozolandela na prometaki bino et yokani monani en complicité avec la grande équipe ya cellule de la communication à la présidence de la République sur la réalisation Faci Béton. Tout ça connecté déjà, tout ça collaboré. Flash déjà, misala baro sala na Lubumbashi. De l'Ubukolande extrait annonce nanu. Bomona nanu. Palais, il y a assemblée provinciale, où il y a Faci Tonga, Nandimisko, il y a incompétence, il y a Faci, il y a 6 ans par rapport à compétence, il y a 18 ans, il y a Baninga. Parce que, Bikoro Jonga na moni, ou beaucoup mon extrait, na hôpital, où il y a Batongi na Lubumbashi, c'est HTT, centre hospitalière, Tshisekedi Tshilombo. Les ana kombo ya Faci Béton Batongi le Bakalange, où il y a Bakongolais belé lelo. Bakoki soko bima libanda te sous prétexte que biso tokei batala biso banzoto fo batinda biso kaka na Afrique du Sud na Suisse na États-Unis na Europe je ne sais pas moi. Faci aiko kase mythe bande ko ngai ba Congolais yango na lobaka bolingo ya Congo na ya ba Congolais mais ba oyo ba mi benga ka ba katange o ba kabela bango ki katange ya ko kabela na 18 ans tout comme na réalisation te na mundele moko pe dirigeant neva to mona te penda biloko moko pe eza frappant ezali ya makasi boy banzela o salami awa na katanga dans peu de temps mais non en tout cas na ndimi na ngai na préféré sikoyo incompétence il y a 6 ans par rapport il y a 18 ans il y a compétence bande ko na ngai ngana lobaka soko moni te kondima te botala nanu momuke extrait il annonce ya musala weza kusala na Lubumbashi na ba réalisation Faci Béton. Bon, tout le temps après. Kapaya, tindika bango. Jambo, Caribou, Kwetu. À suivre très prochainement sur vos écrans, l'émission Les réalisations de Faci en direct de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il faut noter que ce bâtiment a été construit sous l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo garantit la sécurité médicale, garantit la prise en charge, la bonne prise en charge médicale de tous les patients. Et comme vous le voyez, c'est un hôpital. À ce jour, je pourrais dire que c'est l'hôpital le mieux équipé de la République démocratique du Congo en termes de matériel, en termes de plateau technique. Ou même, vous avez vu, nous avons le premier qu'on appelle la première neuronavigation pour toute l'Afrique centrale. Et déjà avec l'équipe qui est sur place, qui sont des spécialistes congolais, en tête avec les médecins directeurs et d'autres Congolais de la diaspora. Et grâce à ces plateaux techniques, on fait beaucoup de merveilles dans cet hôpital. Je vous déclare ceci, s'il y a de ces gens-là qui disent que Faci Béton n'a rien fait, c'est-à-dire ce sont des sorciers et des sorcières. Moi, je peux vous témoigner que pendant 18 ans, de l'ex-président, je ne vais pas citer son nom, il n'a pas fait quelque chose
des histoires que nous vivons aujourd'hui. Mais avec Fatih Béton aujourd'hui, nous avons constaté que ce qui concerne d'abord les infrastructures, nous avons vu qu'il a fait de très bonnes choses. Restez branchés et connectés pour découvrir les initiatives publiques et privées qui accompagnent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aksanti kwenu. Kitoko tozongi na yebi c'est le plaisir na ba congolais belé ba distrait surtout ba na Goma o baza ja inféodé na minute oyo o bana ba Bukavu o baza kokoma ba aliéné ba patrie ya gratuit boye na bato moko ba mafie ba kolo bentere na bango ekiri tu bomona na Goma na Bukavu na ba ina ba ko bundela bino te boye bi répétition ana suna ma ko lobela bino te pona bango to koloba pe di susute ba venturier moko boye conglomérat des aventuriers au musée Kabila à son époque à qualifiaka AFDEL au bana bangana AFCM 23 eza AFDEL Kagame na minute azolela Kagame FCM bino que Tshisekedi ateka azara oteka pizza chauffeur à taxi mais le lo Kagame komi ko benga Tshisekedi keno aza manipulateur a manipuler monde entier communauté internationale mobima manipuler a manipuler l'organisme nyonso ya sous-région a manipuler bato nyonso bakomi contre ye Kagame bakote sikoyo nzoka ndeki Tshisekedi sumpe a manipuler ba chaîne américaine bisi wana oyo ba bimisi sur bolumbu na ya infiltration ya Congo Polo Kagame ngana prometa ki bino ba walanda ki nga par rapport à masolo ya prophète Moïse Nyengele na yebisa ki bino ke tango zifweni lokuta ya mutu et la sikoyo lokuta wa kosaki na peuple congolais wa manipula ki monde entier yenda za koko sabatu nzembo ka moko betaka depuis 94 kaka nzembo wana lelo tosuki wapi kaka nzembo wana mama Yohana FDLR bato balembi diskango États-Unis ba comprendre monde comprendre comme tango ko sasa mutu o ba ko tchela bato bazakuna na ebisaki bino ba Congolais balandaka ngai ke prophète Moïse Nengela tali Moïse Katum nani Joseph Kabila te maboko eza ya kokatana ane na soutien te na ko sabino te ba zoluka positionnement mais positionnement opende na moni kei nango ba rolonga na bango lisuste ngai na lobi nanga ona korek koloba mais le plus important na lobaka soko monite kondimate ba yoka anglais oyo ba yoka anglais te botala traduction zoleka na ba écran ndenge Paul Kagame akolela na kombo ya Tshisekedi enfin leader incontournable et Kagame modèle exemplaire ya Afrique et Kagame plaira devant un civil na ebisaki bino ke ba Kagame na ba Kabila bomona ka bango minene na bango ezali po baba spécialiste akoboma baza ba criminel mais na diplomatie na politique bakokoma ta na cheville ya Félix Tshisekedi te tala ndenge Kagame akomokima ba organisation o RDC kaka azolandela ngai azo manipuler aninga zo présidence RDC bisoki azu présidence ya organisme oyo ngai na longwe batutu bamoni ke RDC na raison RDC bapimeli yango mbamo abandi kokima nano ce n'est que le début azokwe ya kala mingi te les séjours sont comptés na prometa ki bino ke Museveni na Kagame ba jour eza compté malheur na ba Congolais nzamba sungi biso poto ba position na bango ke ba ina ekolo na bango yango to ana besoin ba Congolais o bazana bolingo ya Congo na ba Congolais ba sima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatih Béton ba sima ya FARDC ba sima ba wazalendo ba sima ba partenaire na biso o ba ko soutenir biso partout dans le monde ne bisika o ba koki koya et boyaka déjà alors bolanda Paul Kagame ndenga kolela bongo tokutana juste à peu près ça le plaisir na Jacques Mbuyamba na Chypre na Philippe Msangila na Qatar Kamba immeuble depuis Paris alors tout ça ya kosepela parce que koko na biso moni bango totalement tokutana juste après c'est parti. Able to manipulate
individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding within and among regions. Why don't we therefore find a way of just talking about it and not allowing Tshisekedi to dictate the terms of what must happen, because he is even wrong. We know he's wrong. Tshisekedi has been able to manipulate tindika télévision polémique ekoti eki zongi batu ya lamuka batu ya Martin Fayulu bamoni ke eza trahison ba jugement ekeke depuis Martin Fayulu kutanaki na Tshisekedi. Mais ngai ngani na snap sak bino yanga position parce que ngai Martin Fayulu na nga na confiance na été. Mais batu ba s'attaquer na moni ndeko mopanzi sangwa opotana na presse penge pe a ko se justifier na ko se justifier na ye pa eli bordir na Pero Luara bordir ke zongi seke modèle Pero Luara sasi presse penge ya moni presse penga koki okanga mtemate na kotika bino na nzala tenga na zawana pona bino ndenge na lobaka toujours ke soko moni te kondimate me bobo sana kate bolingo ya Kongo na ya ba Congolais ezali eloko mutu ya bampangi ya Vincent bato bandeko na ngai ya Kolwezi ya Lubumbashi ya Kipushi na Sakanya ya Bukavu ya Goma ya Kisangani ba Congolais ya partout au Bokolanda biso toza na plaisir au sakanate ya États-Unis ya Afrique du Sud kuna pa ya Didier Senga ya Mamadou pa ya Patrick Kachala David na Canada et pa ya Roger Boya bino nyonso tozali ensemble. Donc Tolanda toujours parce que Mikolo JP Mukendi depuis Monga Fula Jean-Paul Mukendi Aipsengabi politique à Congo Mikolo yesu elengi comme su elengi makasi oui fait comme elengi parce que batu musuba kenda ka kolanda makamo politique na ba émotion ba kenda kolanda makamo politique avec ba haine moko viscérale et lelo ba amitié zalaka disloqué batu ba inana ka ba boma na parce que ba kasaye mingi ba boma bango na makamo Fayulu na bamboka kili kilo bakasaye bavandaka baboma bango likolo eba ena ba Fayulu mais lelo Fayulu to bayambani na Tshisekedi batu bele ba digérer monter mais biso lecture na biso to ko pesa kaka materia ya kimia bolingo ya Congo na ya ba Congolais na prometaka bino likambo ya bipolarisation banani ba politicien ba kokoma batu ya Kabila ba politicien nini ba kokoma batu ya Tshisekedi des camps et c'est dessiné déjà mais finalité nango nani ya ko gagner bana miso molimo bakoye banani ya ko gagner alors tolanda non presse penge ndenge akopotana na ndeko mopanzi sango ya mwasi ndenge ako se défendre ndenge ako lakisa ba réseau ya ko solola na Félix Tshisekedi mukolo bakutana kina Martin Fayulu bongo tukutana juste après c'est parti. Likambo ya ba poste to le qu'est-ce qui a été fait? Likambo ya ba gouverneur de l'Union nationale to le beli angote makambo ya falanga to le beli angote bato kende ko senga falanga te likambo to le beli mboka évidemment badoa to le beli ango makambo ya nini ba congolais ba comprendre quand même c'est quoi qu'est-ce qui se passe passer ba remarque na biso oui ye ba raison na biso o le biso to s'opposer ki na ba point mususu ye ba passer biso ba raison o ye azaki décision sur tous les problèmes du pays. On était parti pour le pays et je vous dis maman Fayulu ali parfaite comme yo ali parfaite comme o yako l'accepter misapikuna pe ali parfaite ngo moni moi si andumba bakangi ye babito to lapide ye to bomaye ye salobi o nana trompa moi si na yete awa lokola luara o ya zemisa semeki na ye luara ne peut pas parler makambo wana pero luara moto ya zemisi semeki na ye c'est mutu ya oh certaines fois na poser semeki ayiko vendre pas na yo pesi ezemi o pesi likundu luara tu vois mutu abonga ko pesa batu ba leçon te basi ele batondi na kisato boye luara ko monaka semeki na pesa likundu. Donc voyez-vous tant qu'on l'accent mutu mususu musapi Félix Boye Chilombo Boye boya ben akaiko kombo nini mais mitana no yo moko pe luara yo moto zemisa semeki na yo semeki vous avez des preuves ata kolingi ba kora ebele ata ngoko makwata ko amana okotala ta libanda te okata paka du matin pour vous dire que l'immoralité a battu sur pesa ba ba leçon. Donc bref nous sommes partis que pour parler de la nation, que pour parler pas des considérations périphériques, de parler des gens, on a parlé pour personne.
on a parlé ma description to l'unité pour unité ya il faut baïba libanda na opposition pas zonga na mboka il faut baïba na prison ba Jacques Ndala baïba na prison c'est comme ça tout ce qu'il faut la plaider c'est ça. Merci na bino ba Kongomani, merci na ba Congolais ya monde entier, merci na bana mboka surtout na bolingo bozana ngo na ekolo na bino Congo boti kolanda wana ba politiciens au-delà ba discours na bango nyonso bokaka ya kitoko na ebisi bino ke intérêt na bango ezalaka ya bango moko ezalaka intérêt ya population te soko lingi constate ngo soit depuis 1990 les années à conférence tilelo. Mais faut tout dire quand même période de Félix Tshisekedi a la volonté politique à Kosakanate parce que ce côté malgré guerre mais ba construction et ça Kosalema de part et d'autre dans la province c'est avec Tshisekedi dès tokomi komona tokomi kokoma na ba aéroport ya temps moderne au depuis belge depuis ba gouvernement nous se succédé to moni ba réalisation boyete siko soki to lobike eza boy et yo kane monani yo place aux siliki yo tonda en yo monino mabe yo lingi biso to monake 18 ans passés 4 ans passés à musée to alaki bien to alaki robonga biso ba congolais obi wa lokuta makasi merci na ba congolais ya mondati merci na bino nyonso merci na Junior Kapaya merci na Rife Kisombe ya batu ya mama Elise Matondo merci na mama Yohan merci na Felimbia merci na bino tuba Léon Munzadi ba Rife Mayos partout dans le monde bolanda qui se vient dans Tumba Collège sans oublier grande sœur chérie Aninga Lula depuis Canada petite sœur moi na nga moko propre Julie Mulanga Nicolette moi c'est Pembe na Bosanité partout bozolanda biso na monde totondi bino botondi merci surtout na prophète Moïse Nyengele wana zalaka ya biso oyo nzamba la kisaka makambo nyonso ndenge koya avant na kolobela bino makambo États-Unis et Yesu mungu wana pilipili ya kosakana te malgré séparation il y a des milliardaires mais na ngambo ya biso tout est positif makambo tout eza nango kitoko mutu moko akosabino te encore une fois bolingo ya Congo na ya ba Congolais bye bye.